ngana sala sacrifice et balance nangai ba règle nga nyo surtout et chaque mois non yango wana de benda yo oyo kaka oyo loba mwana moi sota serpent oyo tala ndoki oyo ayena plateau pa miyenga wa détruire vie nanga a détruire ministère nanga musala nanga yo pe moi sinanga pe okoti na buzo bane ambale ye Élysée Naïbou son nyoso. Arrête. S'il vous plaît. Papa, non, tu peux arrêter. Mon ancien, mon anzo, tu veux le sali. Oh, sali katinanga. S'il vous plaît. Oui, qu'on détruit, on déjà le sali. Oui, très bien. Basunga mutu. Moi, je suis un baba, un vieux qui ndumba. N'évangélise à une église. Combien de fois moi, je suis une bêtise et une église, n'a bombaye. Qu'on soit ton yo, quand il t'a serpent. Merci. À quoi bombayo? Et là, c'est la jalousie. Aluka abimananga plusieurs fois. Élysée. Na boya. Na longo musika na iti apo na kosolo makamba ba. Ah, nzambo to obele la biso nyoso to o azali. Merci. Elimbisa ngai. Ah mon amour, yebi ke moi déjà on plein no yelinga ba linge te moi yebi bien que musa to sa resinga ka ba linge. Donc on peut sa ba linge banzinzi ba matin et puis makambo qui est normal. Bientôt séminaire les autres dans les lots. Papa, na lobi boya. Sacrifier pour na ba bien na ngamo ko ke na sala sacrifice pour na mutu mususu. Oyo bala moi si mususu no sala ngote. Yebisa bibiche a régler peso ba linge na o ke ko sali la mususu sili yanga. O bela liboma ndi ba pasteur mususu ba bela mabuma. Yo kanga très bien. Moni biso bibiche na linga to betango parce que yo za bien protéger bibiche moi si moi yebi bien que mission na biso ça to le kayo de puis moi na za libumu eza que asa sacrifice na biso ça balance na yo na ba o nyonso ba ye epai na ye apesi bango bokonzi ya kokoma bana na ye na mukanda ya Jean nde na koloba na ete lokola ye moko a reconnaître nzela ya mabe o atambolaki nango na kosenga na ye abu atika nzela wana ya mabe aya epai Yesu. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana. Tozana bane ticket, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Et kosombe la bana wana moi sandal, et kosombe la bana wana moi soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, bisonde ba papa na bango, bisonde ba mama na bango, ba yaya na bango, parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela moi jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe bakosepela na biso. Merci beaucoup. Boza ebele boko tala biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso télévision ndeto baka la chaîne qui vous ressemble. Matoni mingi tout d'abord na Yemoko Yemei, grand prêtre, boss de boss. Donc sponsor des sponsors, il y a ceux qui sont sponsors.
Ah oui, na pesi longo nya pe lokomo mbote lisusu isika ozali na pesi yo kembo pe masanzoli po yo leki bango nyonso moko te otikala kozala kwa yo pe akozala ka petiti mukile yo kena okufa na pesi yo mbote pe merci na nengo ko sponsoriser biso tala lelo nde tokomi bato bazaka tina moto babwa kaka metando salinga lelo na pesi yo mbote pe respect mingi na yo. Alors na olinga to continuer kana 2024 ti mkoto kende na kokufa. Merci mingi Nkolo Yesu Jésus Christ de Nazareth, c'est le sponsor ya Chemiso Télévision. Na pesi yo longonya mingi pe matoni mingi. Un grand merci na maman chez la Mwanda depuis États-Unis. Maman, merci nzamba pambola na motema la mozanango, motema boina na monate. À part Jésus Christ na moni on peut pas ina yo. Nzamba pambola na bola moko sala biso et puis ko sala bana bitike. Nzamba mona yo ainsi que votre mari pasteur Stani. Je vous salue. Un grand merci na Action Plus ya maman la biso Magui Nzumba depuis Canada na pesi pe mbote sika ozami. Un grand merci na ba onion so linga biso te mbote na mine sika ozami batamita mabe malgré nzamba tiki bino 2024 to continuer na mutema bango mais eliki ezali ke bobongo na mitema mbote sika ozami lelo tusu to na plateau na problème sur ce koi to linga koyeba qu'est-ce que se passe. La grande bonjour et bienvenue. Bonjour. Babenga na kombo ya nani? Élisée. Maman Élisée. Voilà, le link nous découvrir émission Nabiso pour Bingi Biso ou Yakoleka Awa. Émission na découvrir en Facebook, ma solo kaka ndena yoka ipa ya batu. Yango lelo nga pe na ye na li solo na nga pe histoire ya vie na ngai. Nazale na vie na nga. Lokola mwana nyonso to akola ipa ba parents na ye. Nazaki okola na ngai bien mais entourage ba camarades on akutane na ba on école ba koma ko seka ngai kendeni okoma grande fille boza toujours vierge yaka to sangana ozala na bien nde ba memaki ngai ba ke kokutisa ngana mwana mobali oyo lelo na obetali solo na nakutana ki na mobali wana alakisi nga ambiance alakisi nga loyenge pe azwi oyo ezalaki cher na vie na nga a détruire ki moseka na ngai mais nalingaki vraiment totambola ki pe bien na sepela ki nanga na lire to banda ko kende na bolingo na biso. Après quelque temps difficulté comme le côté la biso to na bambongo ki na ba boîte te to motika la trop na ndako to baninga ba okende aye kozwa idée que akoma prophète. Donc na idée wana tellement nazalaki trop amoureuse na mbali na ngai na ko tika o eza posé motema na été na soutenaki mais o yesinga ki na ngai ezalaki ke ngana sa ka service yo kende ko yeba ba vie ya bato pona memela kai na ebisaka abimisaka ngo comme prophétie. Mais na s'attendra qu'un jour na miloni la mabenga moko na sali ba mabebeli na koti na bandaka batu na détruire ba mabota batu vu que na za jeune fusion la ti kitoko na koti mutu nyonso to koti sanga na porte na ye mais lelo oyo na kilaki ko lande la vie à sœur moko boye o ba parents ne ba kufa batika mbongo batiki na lupango na ina beteli mobali na ngai to sepeli pe na idée yango sœur wana ko mo pesa ba mbongo na église no lia no lato no vivre bien mais akoka moi a eu décision à quitter ngai donc brisque boy. Oh nazaki na idée na ngote
na lota même pas na vie na ngai ke ngai na yeto koki kokabwana. Mais ngo tinde ezo déranger ngai. Chose grave. Na pesa kai balange na ngai. Chaque mois soki na monde ba règle na nga na pesa kai yango. Parce que tokena na ndako ya nganga moko boye alba na biso to zala ba siraka ngai donc fona ça sacrifice pour na mobali na ngai donc église eza na bato ebele bato ambongo donc na kota na ba foyer bato na kozana na accès ya koyeba ba vie na bango facile. Lelo mbena nga ju décision quitter ngai. Le coup a eu décision de quitter ngai. Nani loko sala te papa. N'habite. So boko singa pardon to zala na ye. So ke ko simba to e ko simba te. Mais naza na passe à la fille. Parce que ceux qui n'ont raisonné ba parents na ye ton bazala na bomo. Oui ba parents na ye? Oui. Ba eda kanga. Ba eda kanga tina koma na niveau ya ozwa diplôme nanga. Azwa na mbongo ya ba parents na ye. Na sala ki mo juste pour na mbongo kaka to zwa ka juste mbongo. Après la fille a continué na vie na ye. Mais non ke ba koma na mariage. Soit bali fille wana. Ah baby sa vie na ye. Parce que vie na ye banganga. Vie na ye makambo ebele. Na ebite mwana wana oyo azobuta bomba na libumu. Soka za mwana ya solo. To eza sacrifice le kwa ngana badai ko sala ngona ozala di sous place wana te. Ya mona lingi juste na ebisa la fille. Pona s'excuser devant ye. Na mi longola na ba problème o na mi kotisa na kati. Azo esika ko limbisa ngai. Non, il peut être na console na vie na ngai, na baby si vie na ngai. Yebisa biso nano, lelo yo ye ko dévoiler ba secret modèle yo parce que ozobanga que makambo ekomeli yo ekomela pe la fille en question pour papa to maman na ba sunga yo poser diplôme. Mais non, côté ni ozomona ke prophète wana baby si vie na yo. Côté ni ozomona ke makambo iza malamu te. Ah, papa journaliste. Makambo eza mabe partout. Ta vie na ngai. Mon vie na ngai. Naza ba tatouage partout na nzoto et bomba makani lamba. À part ça, na pesa ba linge na ngai. Ba règle na nga nyoso na ebesi ke kinda. Asala kana oni, tambu ndako nga bokenda ki ensemble. Siko asala kana oni. Ezala epona ko benda ka batu ba yi na kati église ebele pe ya mbongo. OK. Église za commune. Église zo juste na Kimbantieke. Kimbantieke. Oui. OK. Siko bango tamba oza ba linge wana ya onde ko benda batu ba ya ko semble en église. Oui. Ba opesa ki ba dim. Ba dim tanga opesa prophétie dans mutu oza na doute ya prophétie wana te. Donc soit pesi prophétie, il faut prophétie wana esimba mutema na yo. Obimisa mbongo. Opesa e. Ya onde za ki vinanga. Zamba limbisa nga. Mais ni ne motivé za zuwa nde esali yo ya ko dévoiler. Soki ke yoka ki abala ki na ye mwana mwasi ote to balinga bala ye olinga oyano na télévision te, n'est-ce pas? To izaka ka bolamu ba para wana parce que na on comprendre te ozo ba biloko mi balé. Ya liboso ezazua. On reconnaître quand même. Oui. OK. Ya liboso ezazua pour na linga ki. Yango c'est sacrifié. Oui. Ya mi baleza mawa ona yo ki pe pasi pona ba bot oyo basala bolamu na vie nanga lelo ona lina bomisa mwana na bango ka moko batika na mokili
Oh, il fallait qu'il ait la vie nae, abota to ba koko, ba remplacer ba parents nae, mais na ngi suna bomae. Pe moi nango aza meilleur ami nangai. Donc to kola vraiment bon moana. Atikola sala ngata ma bemo côté la vie nanga. Yango mona ki tong na zwa ki histoire na ki na beteli mobali nangai. Pe a beteli andima ki yango mbala moko facile. Alors na lingi takota na mabe moko boy. Oh aebiti na ngote. Papa, imagine toi sacrifice au nga na sali na vie na ngai. Est-ce que y a koko salango? Est-ce que y a banda ko nganga ngai kombe na tamboli? Na tambo banda ko nganga ebele mutna mutolo ba ibe kunae tito yo suka na linge wana mobile nango tia linge boy e poli banzizi boya ton banzizi boya place wana bankusu bobota boya wapi banzizi bazoya wapi likola linge nambo chango wapi to chango na sani na place à église. Oui. OK. Est-ce que ce qui ba nombre de nzinzi bakoya, le nombre de personnes bakoya personnes bakota ton banzizi boya bakusu bazobima place wana. Donc on sentit batu bakota na kati église olingate. To bombango eza sani mo to bombango senti un mot solo mo ebima na église mais mutato déclarer solo mais bakota kaka batu bakota kaka. Donc ebenda kaka batu. Ezo benda kaka batu papa. Non ebate so le wana ngeza ndeni. Nazo ebate so ko bomba biloko wana yango depuis na kufela na ebate. Mais na lingeta na kufa. Na épargner moi na batu. Na épargner camarade comme moi qu'on a zala na vie au pas edaka ngai. Na longole na kati masumu na ngai. Zambali misakai. Voilà, très bien, parce que je n'ai plus de questions. Je suis camarade Dango. Mesdames, messieurs, Total Sports Oyo, il y a comment Kolo Lopango, il y a Maman Dossier Patience, Zoa Mabele et Robondelayo. Total et on se retrouve pour la suite de cette émission. On y va. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur place c'était ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, de retour mesdames, messieurs, c'était là comment Kolo le Pango Nambongo ya Moke, Nayango, Olingi, Osoma Parcel Nayo. Alors, chez Biso, business Azaliwana, Akosungayo, na construction, Otonganda Kuya Posa Nayo. Donc, Biso Tozaliwana service Nabino, Toko Pesayo,
architecte ya malonga ingénieur ya malonga devis na yo plan surtout contacter biso mabele ezali wana na mbongo ya moke na lobaka toujours donc bobenga na lombango. Alors mesdames messieurs soki tozali même moral beaucoup de langai na pesi mbote ya 98 na pesi mbote sika ozami bandeko beaucoup de langai s'il vous plaît soki azali aza prête comme ça tout mec un peu évoluer parce que ça fait mal de voir c'est pas donné à tout le monde ndeko yo ngai lo na sepele pa naye alingi a protéger peu importe mambazoua mais quand même à lobby et sengil à loba parce que azali meilleur ami naye et bien sûr azali intention à soutenir mbongo et pas naye mais ayo mona que quelque part ce n'est pas bon et vi na epé moko zaki na kati ya kokende ko beba kasi moi kondi mezali que nzambe Jésus Christ a ko restaurer a comme ça y moto ya sika parce que pas biso pas Jésus Christ ya le kotaka peu importe le lengi yo zaleli pour reconnaître le société à commissaire à commission peto voilà c'est ça le plus important beaucoup c'est la s'il vous plaît voilà la grande bonjour Maman Élisée bienvenue joyeux sika oui pour ça oui na toute sa bino tukutana merci Vanda merci toyambi yo na émission na biso bravo Jésus Christ merci comment on a Bibiche oui puis oui na yebié azage secrétaire en église parce que m'assemblée là OK à part que en église boyebani sous wapi question tuninga c'est très profond aza belé pour nanga OK aza meilleur ami aza vraiment de nanga to kolinaye to mesala d'autres comme ma famille d'accord OK mais azana iluko moko sengeli alobana yo est-ce que vous allez d'accord ya oyokai bon et bangi singa premièrement OK parce que na kuti azolela na kuti bien té bon eloko yo yebisanga yo isalinga vraiment bien té makoyoka poto kabula mawa oya zanango elongo Maman Élisée nini problème ngo ezani ce qui kameza pourquoi me mango na plateau net ba caméra pelé boye pourquoi pas benganga tout solo en privé na bien pourquoi zo fuka maboye zonga non ko kate boye neta oyo vraiment et simbati fanda speaking na ndeko na yo Bibiche la salle m'a belé na koti so na mabe belé bangu ndenge ni on début to coller ensemble o tika la to salanga ta mon côté bon ça na maloba s'il te plaît o salanga mabete nga pe na salon mabete et depuis na yeba o tena mabe mon côté et kapongo isa no nini isanga bien te Bibiche Bibiche kokutana ya yona prophète Isaac qui préparait oui Isaac déjà bien préparé peut organiser par ngamoko camarade na yo ngande nazwa ki vie privée na yo na mimela ki ngo prophète mon Dieu Isaac qui juste na besoin ya mbongo mais nazala ki na posa te beaucoup ma ba niveau beaucoup milango nalinga ki na vivre na mbongo na yo na zo ndambu ya bozwi na yo o ba parents na yo batikela ki yo e ba neno ndenge nini Élisée ngo ebisanga ke makambo nyonso prophète ebisanga yo ndo memela yango oui ezala ngai prophète en question aza mobali na ngai
amba moto utine musika oyo yebaki te. Oui. Tellement biso belle to bando pour la biso ba vie à bio. Ba parents ba dolande la vie na biso na côté na ba camarade ya mabe. O esenga ki ermona ndo peso ba distance pour na sala vie moko ya mabe on a komaki nango. Apaisez-vous maman s'il vous plaît. Non dis-moi mais tout ça na camarade nanga. Kayonde otaki ngai nakuna nini oyo mabinga asalaki yo. Elise, est-ce que oyebiki nga na apa tobalana? Est-ce que oyebiki nga nde naza bana na semi na ye yo nde na yini epargne yo? So eza zuwa s'il te plaît soki bozala na ye tikelanga ta navanda na mobali na nga okokokota monda bakisi te. Vi onga na sali ya kota bandaka banganga. Yo koko sala mote na ebi yo très bien. Parle non comprendre te. Ok banganga ba vie ce qui no ebisanga non comprendre te tisoko. Et yo okota ba loge so kota. C'est s'agit que na sambela pour na yo parce que bah déjà là qui sanga comment prier pour les gens s'il te plaît. ala kiso prière à solo te. Nzambe oya belela kaza nzambe ya solo te. Azaba nzambe ya banganga o to kinda kokota ngana ye. Ngana sala sacrifice et balance na ngai. Ba règle nga nyoso tout et chaque mois. Non. Yango wana de benda yo. Oyo kaka oya oloba. Yango wana pe benda ka bandime belela kati église ani za sacrifice na ngai. Beaucoup de la prophète. Bon, le calendrier, s'il vous plaît. Beaucoup de ça y est parce que et comment que m'attendons moi mon ça y a continuer voilà. Le sacrifice ou on a pour l'église. Pour na ba na benga malelo prophète. Pour yo on dit mai na vie na yo. Okoko sala ngo. Beaucoup c'est bien ngo qui m'a somoni ba on plein na plateau. Donc bon le cahier bon là c'est d'ami quoi c'est que non on est comme ça là kaka. C'est bon. Ça non nini. Elise. Ni mama wana sala kiwe bisanga. Zina zoka ondeko na ngai. Na memoye pa ba parents na ngai na présenta yo. E ba mema ki lokwa mwana. Ne pa mabe na ngeza wapi zambe. Ukabo futinga nyoso yo. Ni mabe omana sala kiyo. Il faut y bisanga et toi arranger na niveau autre. Nous allons pour ce salon ma bête de la vie nangai. Mais ça kambongo. Au salanga déjà ma bête. Entourage ma bête bomingai. Au bomingai. Et so yeba kike boza bakisi. Encore pour ça permettre nangai. Ce qui abatté na minute on est monsieur. Nana seminaye quoi faire. Voilà, ça fait très mal, mesdames, messieurs. Est-ce que il est là? Est-ce qu'il est là? Parce qu'on doit finir cette histoire. Ça fait très mal. Voilà, beaucoup de langae. Cher bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission Nabiso Bravo Jésus-Christ. Non, s'il vous plaît. Papa, excusez s'il vous plaît, la caméra. Non, s'il vous plaît. La caméra, s'il vous plaît, papa. Femme nanga zawana, na moni azolela, na yebiki na ye pour l'évangélisation Jésus-Christ au peuple de Dieu, o babungami, na mona mwasi nanga vanda zolela puis na moni na la sœur. Est-ce que est-ce que vanda est-ce que l'or boye ça est-ce que vanda s'il vous plaît? Mais tu as bokata ba caméra. S'il vous plaît. La caméra s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur la vandi bokata ba caméra. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah au talon déjà, vous allez homme de Dieu, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois. Donc pardon na mikiti ici vraiment joie ici kovanda. Bien sûr que to ozaki oza surpris à romona que ton élection à la télévision alors. Est-ce que vous savez très bien que je suis un homme de Dieu? Je sais très bien. Vous Emilien à plateau. Non, nazo Emilio te mais na to solo là. Et puis vous l'équipe à plateau sans encore na nga bino baster. Na au moins si na ngai y compris un journaliste et un papa chic. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La sonité. Depuis quand? Comment ça m'a balcon nanga? S'il vous plaît. Depuis quand? Est-ce qu'on vend papa nanga? Et pourquoi tu cries?
L'homme de Dieu, est-ce qu'on vanda? D'accord, on a vendu. Non, merci beaucoup l'homme de Dieu. Sika. Voilà. L'homme de Dieu, est-ce qu'on vanda très bien, s'il vous plaît? Voilà. La grande. Papa et Oko Soanaï. Tout banana yo et puis madame. Abba? Oui. Un peu de respect. Je suis un homme de Dieu. Depuis quand vous m'avez dit Abba? Abba, je suis un homme de Dieu. Oui. Déjà? Abba, tu as ça la ramutezan Zambe et la kilama bena yo. Moi, moi, ce tas serpent oyo. Talandoki oyo. Aïe na plateau pas millienga. Pour détruire Vinanga, à détruire ministère Nanga Moussalanga. Et yo pe moi si Nanga pe au quotidien bouso bané emballé yé. T'as des crimes, tu as bien un mobile dans la coma, bien un pasteur. Tu as finga, t'as un doki o. Tu as bisonné. Tu as qualifié yé na fingité. Au fingi direct. Tu as qualifié yé sur bengana milieu ma belle la carte à bord na bangoul, la carte à bandumba. Depuis nous bossons la complot yon Élysée pour manga. Babou mayo, c'est-à-dire ababino ba profiter na mongo bozo ba papa na ngai. Ya papa na ngai na maman na ngai. Bon combien ba million parce que j'avais déjà l'argent bon on non profiter et pas na yo ceux qui bolimoté. Et professeur oyo pesanga. Oui. Élysée na memela vie privée nanga. Élysée na yebiso nyoso. Arrête. S'il vous plaît. Papa, non qui peut arrêter. Mon ancien mon anzo te vele au sali. Oyo sali katinanga. S'il vous plaît. Oui, qu'on détruit nga déjà le sali, bien très bien. Et non s'occuper na yo te. Non s'occuper na ba omi balé, yo occuper na te. Merci beaucoup. Occuper na te. OK, avance loba. Oui. Parce que ça finanga. Donc on doit détruire aussi au beaucoup. On va détruire pas na yo. Et pourquoi tu as dit que niveau ya d'autres mais qui va mentir. Pourquoi ça me dit ma bébé? Moi si oh sacrifice ya sala pour na yo. Sacrifice ndeti. Bon mangengenge la tendance ma bolongo na c'est normal. Pour la œuvre de l'Éternel à ça ba sacrifice. Et là à tout le c'est normal. Bon ça c'est sacrifice pour le ministère en Zambie œuvre de Dieu et ça la nuit. Ah bah son ozonga signé pour la camarade na banga ko sauter le vendre là-bas. Ah bah yo meka ngai. On est ministre de Dieu, surtout on est ministre de la vie ngai. On la clé maman B. Non, s'il vous plaît, tout que est-ce que vous voyez un plateau personne le retamo à moi so. Boli bisika na tsaye. Ko bolinga te mokili basunga mutu. Moi, je suis un vieux qui ndumba. N'évangéliser en église. Comment moi, je suis un bêtise de l'église. Je suis un bombaye. Abîme frère combien l'église. Parce que je suis une église. Moi, je suis un awa. Non, bimis. Non, comment prendre un roko maté. Moi, je suis combien de fois le king abimana yé. Mais ça, je suis un laka. Attra jamais roko et ça pas moi la moisson. Parce que ça, Jézabel. Ah, moi, je suis un des okats na yé. Tandis que botala ye bien, botala ye. Botala ye bien, tandis que la taille na plateau. C'est que soit disant une servante de Dieu. Botala. Moi je suis dans joie parce que parce que là ya parce que l'ensemble ton zoom tout monde qui nasse donc babi le fort soutenir le faible là qui faible moro na benda qui peut mettre na pour que na soutenir la façon à commis boye après la relation mignonne aller dans le plateau. Ça ne comprend pas de dire ça ou il ngaka ko détruire vie mobile nanga. Pour l'intérêt ni. Merci pour tes mobile non. Kozwaton yo ka etaza serpent. Merci. Akoko bomayo, elo ça les jalousie. Aluka abimananga plusieurs fois. Élysée. Na boya. Et ayo ki sangwa ina bala yo. Aina plateau. Soit zaki mutu malamu anga luko na privé. Pourquoi ndima directement na plateau na complot par na soit disant bajuna foite oyo aye basola ça comprendre na bango ba monter mise en scène moko boye ba imininga pour que le ministère ait quitté Naza Nzambe. Naza ya Nzambe, moi Nzambe va combattre à été. Abi vous serez combattu mais jamais abattu. Et yo sali ye yo ko emilie mbana ngobite ka musala Nzambe. Et na niveau ya télé Élysée. Papa. Donc oye okosa makambo. Ayo kosa la mbana ngabaka. Lokola ngai Élysée. Na longo musika na eti apo na kosola makambo ba. Ah, Nzambo to belela biso nyoso to oazali merci. Elimbisa ngai. Peut changer hein. C'est réputation. Moi c'est pas journaliste. Olimbisa ngai nandi na yo l'exta temps na awa na liso na ngai lokuta. Mon ami
Comment mon ami na yo te s'il te plaît. On détruit non Élysée. Si na niveau ya télé. On benga lelo mon ami. Est-ce que ba moi sur ton ya pa na ngai. Ayebi ton amemela ngai ayebi sanga yo mamu na yo. O se ba se me belé. Ngai na lungu semina tina. Maman Paul, qui na téléphone? Appelle sa téléphone, appelle ça. Azali argument au le plateau parce que maman toi elle le voilé déjà. Zamba za raison un jour asko au moins batama belé yé. S'il vous plaît. Là ça ni na téléphone. Papa na peso téléphone. Na moni WhatsApp. Téléphone et sali nini. Au moins que babi magana yé. Bani ba millier ngana yo, ba détruire couple na biso. Au moins na ba jeune na bango. Na papa journaliste oyo. Appelle si le téléphone. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez un homme de Dieu? Vous avez un serviteur de Dieu? Est-ce que vous avez un homme de Dieu? S'il toyo kenan. Téléphone est ça, na moni uzana WhatsApp. Na peso yo ka ba voice. Ba voice à nani? Quelle voice? Nanika oyoka, ezapeka stini osenga pardon. Mon amour, bonjour. Ah, mon amour, et moi déjà on plein de yélinga balinge que moi bien que Moussa tout ça resté na balinge donc on peut ça balinge banzinzi ba matin et puis marambo qui est normal bientôt séminaire les autres mettre lelo papa na lobi boya te yo kangai na lobi boya s'il vous plaît elo bengela na plateau na lobi tezani s'il vous plaît s'il vous tezani elo bengela na plateau toka voice s'il vous plaît toka voice peut déranger ma casse à moi. Et déranger vraiment ma casse ni na monnaie barrette na ngai. Oui, voilà nani yo. L'hôpital ba bisi ngai ezaki ba infection de kanganga. Na comprendre te ba infection e kote nzela yo. Vu que pesi na ba kiss na mela donc na monde na nga moi autant na monde comme ça na pesa on sale. Informatique et chargé informatique et développant yango ba ko voir mutu wa monter ba tche. Surtout biso ba homme de Dieu. Ah bah. Oui, que yo ta sonya ta mukete. Donc yo penati lelo tindi la ngate ngana sala sacrifice pour na mutu mususu. Yo sali ba préparation na ya libala, OK, bala bibiche ami intime nanga auto kola na yo yebi yango très bien. Ngana sacrifier pour na mutu mususu. Na ko sa sacrifice abuzoba bongo te. Donc yo ko mo nga zoba o mi manga banda kwa nganga, o yebi point faible na nga non. Vous na zonga na banda kwa nganga, na mi sacrifier pour na ba bien na nga moko ke na sala sacrifice pour na mutu mususu. O yo bala mwasi mususu non sala ngote. Yebi sa bibiche a régler peso ba linge na o ke ko sali la mususu siri yanga. O bela liboma ndi ba pasteur mususu ba bela mabuma. Ah non, mon amour, t'inquiète. En fait, mon amour, yo kanga très bien. Mon bijola bibi, la ligne rato betango parce que yo a bien protégé bibi, ça moi si moi bien que mission la biso ça tout les cailloux de puis moi là za libumu. Ezaki asa sacrifice na biso. Ça balance na yo. Non, na mon éco s'il vous plaît. Déjà on a assez de preuves. Papa maman a téléphone là. Bien je le garde. Non, maman, s'il vous plaît, c'est calmé. C'est calmé, s'il vous plaît. Merci. Kitana, banana kiti. Banana kiti, maman, banana. Déjà mon lit s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est calmé, s'il vous plaît. C'est calmé. C'est calmé, nanou. Maman, vous connaissez tête. Vous connaissez tête. Maman, c'est calmé, s'il vous plaît. C'est calmé, s'il vous plaît. Maman, Zambé. Et il faut calmer, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous, nos très chers partenaires,
les gens de bonne foi, de bonne volonté, les gens qui nous soutiennent à chaque fois que nous avons des activités. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous solliciter une aide au profit des personnes vulnérables que nous encadrons en cette fin d'année 2023-2024. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Très chers partenaires, toute personne de bonne foi, de bonne volonté qui va nous suivre, sachez que les personnes vulnérables manquent de tout et ont besoin de notre soutien. Votre appui donnera les sourires à une personne vulnérable par vos dons, vos contributions et autres pour aider ces personnes vulnérables en cette fin d'année 2023-2024 parce qu'ils en ont vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. Mais Yaya, c'est calmé. Non, c'est calmé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est calmé. S'il vous plaît, Yaya, sois forte, battez la kimia. Papa Fabien, Yaya, s'il vous plaît, battez la kimia. Battez la kimia, Yaya. La grande, battez la kimia. On dit maté sanga de basalinga boy vinange bébé. Battez la kimia, s'il vous plaît. Banga na tikala kwa viote na yebiote na vinange. Bébé. Mwana ngale kambe kanga na kufa. Yo mtabakisi nga bébé na yo. Tu es la seule personne. Tu es la seule personne à minute. Ne m'appelle pas bébé. Tu es la seule personne à minute. Pas sauver Vinanga. Tu es la seule personne à minute. Pas sauver Vinanga. Ezakayo. Parce que mi beko va faire ça dans le temple. Jour vérité et bima. Tu me parles de temple na plateau. Jour 3 heures. Moi sinon pour ça la kane ba konta ba que si. Autrement ça allait sauter parce que c'est quoi ça vient te na okufa. Non, c'est calmé papa. Vinanga bébé. Vana na kiti s'il vous plaît. Vinanga suki. Kola kwa kiti s'il vous plaît. Nikola kolula. S'il vous plaît. Il y a aussi la prière. Si ça pardon s'il vous plaît papa Fabien na bandi lolo. Moyen aussi la autre moi. Non, Seigneur. S'il vous plaît papa. Ah, pardonne-moi Jésus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Maman Ochiaka, on va faire Yaya s'il te plaît, Vanda to Sambela, s'il vous plaît. Maman Ochi, Yaka to Mekako Sambela, to dans la micro Yaka quand même. Voilà. Est-ce que Nzamba Olimbi Sanga? Non, s'il vous plaît. Est-ce que Nzamba Olimbi Sanga? S'il vous plaît. C'est Kabomie Belé. Ça qui veut bien ba jeune fille à bateau. Nzamba Olimbi Sanga te. Ok, Thomas Fabien, tout ça maintenant bandeko, na bandi Nzamba yo kamawa. Maman, c'est calmé s'il vous plaît. On va prier. Na bandi pendant l'émission oui mais basi na Nzamba ba Sambela pour que si c'est émission en beauté. Papa Chic, je crois yambo to prier. Na koki moi ko réconforter bandeko mibale. Parce que tokoki na biso ko Sambela mais ceux qui lo sambo et chami na kati ya mabele oyo e bongami bien te e kozala na efete naki ndeko alobi na landi pe histoire nyonso ndenge eza ninga lobi ke est-ce que Nzamba kolimbisa ye na nyonso ngai nakoki koyebisa ka boye ya motu ye ezali aya epa Yesu parce que Bible elobi ete na ba o nyonso ba ye epai na ye apesi bango bokonzi ya kokoma bana na ye na mukanda ya Jean ndena kolobane ete lokola ye moko a reconnaître nzela ya mabe o atambola kinango na kosenga na ye abu atika nzela wana ya mabe aya epai Yesu parce que lokola il n'est pas mandaté na kati ya musalango aye kaka koya c'est pour cela yango moni babi eye belé
eza na makambo ebele esalemi par rapport ya makambo nde nayoki ya babandi hygiénique bakilite ebele esalemi na kati. Donc eza makambo moko eza tellement mabe makasi, mais je crois soki toye epai na Yesu kimia ekopesama na esi ke délivrance ekomona na par rapport ya makambo wana nyonso oyo nakoloba na mama eza mama nanga mai se sopani. Je crois tosengaka na Yesu kaka nde alimbisa par rapport ya bambeba nyonso esalemi, parce que même Bible ezotalisa biso ete il faut ko examiner ba prophétie nyonso. À chaque fois bazeli so likambo nzambe alobeli nga boye pona boye esengeli pe yo pe okene na part na yo pe otu na nzambe clairement est-ce que makambo yo mutozolo bato yote tosenga kama wa nzambe likolo bomo ina bino ainsi que boyamba bo bandele suko yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki sipo mema bino na nzela ya sika. Mama nanga papa bébé. Voilà, papa Fabien Sambela, tous abandeko, tout le monde. Bon, c'est vrai que je crois que c'est un kama wanzambe likolo bomo ina bango. Nzamba limbisa bango par rapport ya bozangi boyebi nzela mabe oyo batambola kinango. Nzamba sopa mawane likolo na bango ainsi que a tracé les bango chemin ya sika. To bondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa, topesio merci pour na moment oh Seigneur. Papa na ye kotikelo ndeko mobali ainsi que ndeko mwasi, parce que atambolaki na bozangi boyebi nkolo Yesu. Mais yo talisi biso ete ozali bomoi, ozali solo, ozali penzela. Yango te kosenga ete lokola batambolaki na nzela ya mabe ya mokosi. Ndinga yaka pona koyiba koboma pe kobebisa nkolo Yesu na lingete yonde opesa bango bomo ya sika sopa mawano likolo bomo ina bango na nyonso o basali ya mabe na kati ya ignorance na lingete vérité na yo ezali solo emema bango pe etambusa bango na nzela ya sika makilano sopa kine kulusu nkolo Yesu esopa malikolo bomo ya moko na moko nzambe ya lola nzambe ya bikamwa sopa mawana yo likolo mama sopa mawana likolo papa ya lingete bola mono Seigneur ezala likolo bomo ina bango afin que bamona vie ya sika likolo bomo ina bango asambeli kolo Yesu nzambe ya bolingo nzambe ya mawa natikeli yo bandeko mibale na maboko na yo parce que yonde nzela ya solo yonde bomoi lokola batambolaki na kala na nzela ya mabe ya mokosi ndenge Jean 10:10 ezoloba ete moyibi ayaka kapona koyiba kobebisa pe koboma. Mais par rapport ya ko connaître mabe na bango basalaki nkolo Yesu bandimi batambola na nzela ya sika yango na lingete osopa maono likolo bomoi na bango pe omonisa bango nzela ya sika o ezali nzela restauration na bonde libongo na kombo na Yesu Kristo de tolobi amen. Amen. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission. Merci Mama Wechi, merci Thomas Fabien. Merci à tout le monde qui était bien scotché en train de suivre cette émission. Bandegonangai, Bokene na Kimia, na bande après ici, ton côté sous muzina wa prière. Un grand merci na bande technique, on a pessi à non beauté, na moni lige mon sol Elias. Ce qui Jésus Christ a zone tout. MK au Pacifique Prestation de Services, SUP, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise.
de la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse.